Tayo Zala Bisengo. En tout cas, faut que nous vraiment que ça l'année, tout ça là, tout accompagner la culture, la passe. nga kutu mukolo na ye na yo tala agilité tondo sur le téléphone ndo mona agilité ngala maman na ye so na bota ki avance côté ba grossesse enlevée mais na boti mona agilité quoi ye tellement za maison de secours et la kisi ke secours na biso e ute pa ina yote e pa ina ngate ute ka pa ye moko Yesu Masia et loko boye déjà ezaka initiative ya bien maman Sarah Sandrine avant na photo azokanisa pena ke bandeko ba na Congo bamona ba passe ezalité parce que oye azwa ekoki na ye ezali mpona oye azwa ayebi ke eza mpe na bato moko bazosufrir. La cérémonie à laquelle nous prenons part ce soir s'inscrit dans le cadre de la sortie officielle de la Fondation Maison de Secours. Congolaise, mayele nanga makanisi nanga bwanya nanga nyonso na mboka Congo place babo yanga baza. Pesa la ebele, ke bisika nyonso ba otanga kombo na yo bamona maison. Okauka te parce que bitumba eza réel. Mais maison na yo ekauka te ekufa te ça peut témoignage ya mabe te. Aïe! Encore et toujours, l'incomparable, l'homme de Tchatcho. Il nous ramène dans la nouvelle saison. Kofi de retour à Brazzaville. Vous qui rêvez de la meilleure voix féminine de tous les temps. Cindy le cœur. Vous qui rêvez de quartier latin. Deux grands concerts à noter. Le 2 septembre à la galerie N9 et le 3 septembre au palais du Parlement Congo-Brazzaville. J'ai une grande dette. Je dois au Congo, je dois au Kofi Fil de Sefa. Et je compte régler ces comptes le 2 septembre à la galerie NF de Pointe-Noire et payer mes dettes d'une aussi longue absence le 3 septembre à Brazzaville, au Palais du Parlement. Je vous attends tous. Considérez ce concert comme un grand défi pour le règlement des comptes. D'abord, le 2 septembre, Pointe-Noire. Kofi encore. Le 3 septembre à Brazza. Bien la peste. Mera yoga bien. Maman c'est belé. Mera yoga bien. Arrêtez de Pierre! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt ligne 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais
pe africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de Business Class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. La cérémonie à laquelle nous prenons part ce soir s'inscrit dans le cadre de la sortie officielle de la fondation Maison des Secours. Une fondation initiée par Madame Sarah Chouba Mukanjila. Alors, tout au long de cette soirée, vous allez vivre en live les actions, les activités menées par cette fondation et alors, partage avant le retour. Voilà, du coup. Tout à l'heure, nous allons assister à la rentrée. DJ s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, nous allons accueillir Madame Sarah, qui est l'initiatrice de la fondation. Et juste après, nous allons passer à la prière. Et après la prière, nous allons prendre une brève présentation. Et après la présentation, nous allons prendre directement les différentes interventions et allocutions directes préparées par nos intervenants du jour. Et après cela, nous allons justement présenter les membres de cette fondation. Et après, nous allons recevoir les témoignages des gens qui ont bénéficié de l'aide auprès de la fondation. Et justement, nous avons prévu aussi la projection en vidéo des images. Vous allez vivre en live les actions réalisées par cette fondation. Et enfin, nous allons shooter avec la vente en public. Sarah a prévu une vente en public qui sera de soutenir cette fondation. Mesdames et messieurs, voici le programme de cette soirée. Alors, DJ musique, dans quelques peu plus, merci beaucoup. Messieurs, sans plus tarder, nous allons accueillir Madame Sarah, l'initiatrice, raison pour laquelle mesdames et messieurs, on applaudit très fort pour Maman Sarah. Voilà, les grands cœurs.
c'est elle, l'émissatrice. Voilà. La technique, c'est Fabrice, allez-y comprendre. Voilà. Voilà, c'est elle. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est pour montrer que la prière sera dite par la marraine de la soirée. La prière sera dite par elle, la marraine de la soirée. Nous l'invitons rapidement aux prières. Voilà, elle est là, la maman. Merci. Bonsoir. La Besbino Bote, la Tuni, la Komiki Dissambe, Topambolo Lisusu, au salut son grâce, la Mokola Lelo, pour la Goya pour reconnaître Lisusu, Lobola Mosakoli pour le Congo, pour reconnaître moi, Nanayo, Zambe, moi, Nabiso, Sarah Chomba, Mukanjila, la fondation. Na oyo otemo na motema kati ya kosunga na lolengo azali kosungela ye oyo aza kosika na mboka bapaya kasi motema na ye elongo ete na mabele na ye nzambe mpona ntina na wana ba ONG mingi ezokufa mais todimi kotia couverture Seigneur Dieu de gloire afin que ONG oyo ekende liboso ekufa te na kombo na Yesu amen. Merci, on applaudit. Merci. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder. Honorables invités à vos rangs, grades et qualités respectives, mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand plaisir de nous adresser en cette date prévisible du samedi 13 août 2022 pour nous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la cérémonie consacrée à la sortie officielle de la Fondation Maison des Secours. Mais avant tout propos, nous profitons de cette tribune pour féliciter et remercier à travers vous les autorités du pays pour leur initiative et actions soutenues dans le seul but de freiner la croissance sous-développement en République démocratique du Congo. Nos remerciements s'adressent également aux membres de Fondation Maison de Secours et à d'autres associations, agences ou partenaires techniques et financiers qui apportent à la Fondation Maison de Secours un appui coordonné pour atteindre ses objectifs. Honorables invités à vos rangs, grades et qualités respectées, mesdames et messieurs, à travers les différentes actions de générosité, d'assistance et partage d'amour, d'entraide que prône la fondation que dirige Madame Sarah Chomba Mukaji. Nous nous voyons en clair un signe d'attention, de respect, de sincère considération vis-à-vis des démunis et des personnes en besoin. Il sied de souligner que le lancement officiel de cette activité, de cette fondation constitue en quelque sorte un partenariat mis en place avec les gouvernements de la République démocratique du Congo. Mais beaucoup plus en manifestant notre solidarité pour le bien-être des Congolais. Remise de sa présidente, Madame Sarah Chomba Mukaji, a démontré si des communautés en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.
Voilà, merci. Alors, et à présent, mesdames et messieurs, elle venait tout à l'heure de nous donner un mot de prière. L'initiatrice d'une structure appelée Réveil des Stars du Congo, la prophétesse nationale Madeleine Koubarika Amon, elle est servante de l'État. Elle viendra justement nous expliquer aussi Réveil des Stars et d'une façon symbolique introduire Sarah aussi. Maman prophétesse Madeleine Koubarika Amon. Suivant l'applaudissement s'il vous plaît. Voilà. Voilà, tu as dit maman avec beaucoup de plaisir. Surtout ceux qui ne sont pas congolais, pour quelle que soit la religion, quel que soit le colon, mais le fait qu'il y ait des congolais, des congolais, est-ce que ça n'a pas de sosolanga? Dans le bio, ça n'a pas de mananga. Attends, il y a eu Congo na yote, mais le fait qu'il y a monio na lobi, ça n'a pas de mananga. Na lingio, la personne sous mbote ya ba congolais, mbote na Congo na Yesu, mbote na bino Voilà, na remercier bino. Na remercier bino nyonso, maya kotanga ba Congo. To bakombo ba ONG, to bakombo ya namoni ba mama ya Bwanya, ba mama ya TNC, bazayawa, mwana tanga ba bébé, ba papa, ba mama, vraiment mwana tanga bakombo ezate. Et c'est weza makasi komona mwana biso leki na biso ya na biso Sarah. Dolenge nini oyo susi azana bweska kote matota le susumia. Susi oyo azana boaza mosika na isoka kokusemba la suka na mona Sarah azalaka na 8 ans ou bien 10 ans na mwa robe moko ya pembe bakanisi nga na nsima ake Angleterre naye komona Sarah asi akoli asi abali akomi na mwana nasepela mingi non seulement wana alingi Nzambe non seulement alingi Nzambe malingi mpe mboka na ye po bamosusu balingaka Nzambe balingaka mboka na bango te bamosusu balingaka mboka na bango RDC eloko makasi me balingaka Nzambe te mais ya positif namonaki epai ya Sarah eza kolinga Nzambe mpe kolinga ekolo na ye moto nyonso oyo alingaka Nzambe alingaka ekolo na ye Nzambe atikaka ete na misala na ye yango ataza nano elenge misala na ye lelo etalisi susi oyo aza nango ya kosunga bato naza kotana eske ezaka Sarah oyo ya mokie to Sarah mosusu ezaka Sarah wana nde asi akoli akomi lelo mpe mwasi ya Bwanya lolenge mpe mwasi ya Bwanya na mwasi ya Bwanya mosusu bazali awa bayambi ye na satalisi bino mwasi ya Bwanya mosusu bodoki yeyo mwasi ya misala malamu kotala bato bazobela komimisa bango na bopito kotala bato baboti kokende komimisa bango na bopito eza kaka motema malamu nde moto ekosala biloko ya Kongo yango wana lelo tolobaki lokola rekonesaki Réveil des Stars ya Congo na nzela ya prophétesse nationale Madeleine Koubarika Amon yango tondimaki koparene mosala oyo azosala parce ba ONG eza ebele me bitumba mpe ezalaka ebele tozomona ba ONG ebele me bana na biso mpe bazokobimaka libanda kola libanda otuna bango mwana azalaki na ONG te na kimi na bimi parceke kuna mpe naza kaka lese te donc il faut prière et il faut kocontinue kosunga po makambo wana ezala équilibré yango wana ntango akonvenaki mpe vision malamu ye kaka te mingi papanga na ye papa Mathieu mokanjila namoni mpe mama Adele kuna na suka kuna mama Adele vraiment atiki mwana te yeba ndongo na poto ayene kosoutenir mwana ezalaka nde bongo tokobetele maboko s'il vous plaît vraiment tokanisi mpe papa Mathieu papa ya Sarah oyo insistaki alobi mama soki orepresente mwana kuna te na Kongo na nga ekosala nga pasi makasi na yango wana telemi mpona kotalisa na RDC mobimba peut-être moto amoni yango ka boye me nga nayebi que on néglige pas le faible commencement eloko nyonso ebandaka na 1
à partir ya 1 tokoloba 10 tokoloba 100 tokoloba 1000 oyo tozomona lelo toyebita kozala na lilobi na misala oyo malamu nde tozotalisa Esther Sarah Shoma Mukanjila ya Esther moko jeune fille Sephora ayoka nde so litalata badrapo akangi bona kasi tokoya déjà ntango tokoloba obatami je te vois pas avant s'il te plaît voilà yayoka nde so ntekola mboka na ye aolata wakene match te naotambolaka mpo alakisake aza RDC yango wana lelo ce sont des gestes prophétiques aoloba mpona ya Esther Sarah Shomba Mukanjila ndenge tozolatisa yo ka ndenge okangami na Nzambe kangama na Nzambe oyebi nini tolobaki na gare centrale awa ezali sortie officielle ya fondation maison de secours maison ekufa te yo mpe okufa te ozala ebele maison oyo mpe ezala ebele ke bisika nyonso baotanga nkombo na yo bamona maison okauka te parce que bitumba eza réel mais maison na yo ekauka te ekufa te ezwa mpe témoignage ya mabe te oza na couverture oyo tosalaki sur la prière lelo tozolaki yo na miso ya bacongolais parce que barépondre seke bandimi yo bayebi ke oza congolaise yo okosana RDC te okosana mboka na yo te quel que soit kombo bakoki kopesa eza nango kaka mabele moko wana ezala Zaïre ezala Congo ezala République démocratique du Congo ezala so bakombo nini ekoyaka c'est toujours ta terre et c'est la même terre kombo nini ezochange mais biso tochange te kobosana mboka na yo te kobosana mboka na yo te kino na suka yango nazolatisa yo mwa désordre po bisika nyonso kozala oyebaka congolaise mayele nanga makanisi nanga bwanya nanga nyonso na mboka Congo place baoyo yanga baza po mingi tolobaka soki bato baosambela balinga mboka na bango te ça dépend ya vision biso tolingi mboka oyo eza lokola porte-monnaie na yo ekauka te okutana bafaux programme bafinancie ya bacongolais te yo ozala toujours likolo o réussir okabalobi kozo esika na mboka on ne sait jamais yango toyi boye malamu na fondation na yo na RDC faux programme ya mabela mboka na biso ekokutana na yo te okoevolue okende liboso parce que Nzambe ayebi olingi ye mpe olingi mboka na ye Nzambe apambola Voilà, merci beaucoup. nayoki motanamona ka edoka yaya bolimbisi na sosoli deja oyo nabeti mabe babokilo bolimbisi bolimbisi enebikebeni bolia deja bien seke nayebibilo deja bien okofandise mwana biso bien papa pardon nabose nakomo mbala moko bomela senga pardon soki mai nane bande to continue ka bongo merci na yo tosali remarque oyandetinga fotikala bongo Nzambe apambola. Merci beaucoup, on applaudit pour ce moment, mesdames et messieurs. Merci. Voilà, c'était le moment. S'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, merci. Vous vous asseoir. Maroni présente l'émission Moi c'est Abouania, Prof René, émission Notre Congo et Mère Bipoye Bio, moi la Léo, mon grand content toujours. En tout cas, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, alors pour venir, nous avons un logistique secrétaire, tu peux te lever aussi, Maman Sek. Voilà. Si la ville du cordon, cordon a été agent. Voilà, cordon a eu qui a pendant 2 minutes, on a campé, va devoir soutenir une génération. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, vraiment, c'est mon mingi, au monde à Bino, au sol à Bissoboye. Merci mané pour vous soutenir, parce que tu vas n'aller dans le coyo, na un tilote comme à moi 2 ou 3. Donc, merci mingi, la première occasion à Bisso, au monde à Bino, son tout. Mais c'est belle mingi, na Bino, son éboye,
pour assister biso lisusu. En tout cas, merci à Mini pour la vidéo. Merci. Voilà, merci beaucoup, Cordon. Voilà. Reprenez votre place initiale, merci beaucoup. En tout cas, chez Gaza Koulouna, chez Gaza, moi, na oyo, aouti na menace na famille, aza abandonné, yangwa bimi libanda. Tosenga vraiment na autorité compétente, bameka kosunga Maman Sarah, kwa ayeba, kosilisa ba enfant de la rue na nzela. Yango mingi na projet za 0 enfant dans la rue, tournons notre regard vers la réinsertion des jeunes. Toluka vraiment, bato oyo bakotia Maman Sarah kwa la réinsertion des jeunes. Merci. merci de l'élater, papa, merci. Vraiment, disciplinaire. Bonsoir, bonsoir. Vous allez salama kimia pour la Maman Sarah. Naba o bazobunga baso se comprendre. Alors, tant que le président Cordon sur le terrain, au chef qui a un mouvement maté, il y a un rapport. Il va mon continent, on va banir un symbole à Moussala, Tamba Sunga, tant de fonctionnement sur le soulier, on va s'en alors, on a connu pour mesdames et messieurs. Secours Basunga, mais que Bandeko ya Ophelina, Toumaï, est-ce que Basali, Ophelina participant Nengaria. Voilà, viens, papa, approchez, voilà. Vous appelez Ophelina, Oyoba, Basuna. Merci, na parent Biso, Orphelina, Toumaïni, na Siforko. Nous allons être vraiment surpris. Nandenge Nzambe atushaki mutema ya Maman Sarah Baboti, mais Maman Sarah, je suis surpris d'ailleurs ce soir. Je croyais que c'était une maman naïvité aux amounés moulaï, mais à son âge déjà abandonné tout ce qu'elle pouvait faire pour se concentrer na bana oyo ya biso kuna Toumaï. Ce jour-là vraiment j'avais dit gloire à Dieu et tout ce dont la Maman Sarah aura à entreprendre, à toucher entre ses mains, vraiment connaîtra un succès total. Merci pour la bino, merci. On est ensemble, Orphelin Toumaï, Babo Sanité, un grand merci de Maman Sarah une fois de plus, merci. On a bien été, ni nous, la famille de Bandé, beaucoup de beaucoup. Donc, nous avons 6 ans. Donc, nous avons fait un bino lelo na ponaki penza na okutana bino na territoire na bino na mona escabozalaka mais j'espère que eza mbala boso meza ya suka te tokobandaka kocontinue koyaka kokutana bino donc oyo nazalaki nango ya koloba ya wana nasepeli omona bino tokoyaka susu Mama beta na bako kwani. Tunda pia damu kule pia mama beta na bako kwani. Mama beta na bako kwani na bako kwani pa mama beta la e japo ba pe. Takomo. Kumona na hii Mathieu Mkanjila. Kai papa ya Sarah Shomba Mkanjila. Naina kwa lelo kopesa bino merci mingi. Akutika ba occupation na bino. Boye pour soutenir moi na bino. Tapesi bino merci mingi na kombo ya likota na ngamu bino. Merci. Merci na ba autorité nyonso politico-administrative et bazawan. Merci à l'autorité nyonso ya RTNC, chaîne nationale Tamboka Biso, Congo, Eloko ya Makasi.
Merci à ma responsable nyonso ya ba ONG et ba association nyonso et oyo ezali kosunga bato pe bana. Merci à nyonso. Merci à ma maman nyonso Esther. Oh, en tout cas, toujours dans ça, merci mingi. Merci à ma Esther. Merci mingi. Il y a des journalistes, il y a des chaînes différentes, il y a beaucoup d'ambitions. Merci mingi. Merci mingi. La liberté de l'âme bimba. Kubarika. En tout cas, merci mingi pour notre soutien. Merci mingi. Papa Kubarika, ya Josette, Nado Kubarika, merci mingi. Merci, vous avez aidé. Merci na Adèle Walo, Maman ya Sarah, où il y a 9 mois à Liboumou. Après, il y a ici les bandes. Les lots Sarah, vous allez conseiller Sabat. Merci Adèle. Et les autres là, représentés pour la soirée, merci Mingi, le soutien. Il n'a que ça merci d'une façon particulière. La maman Mado Kubarika, la prophétesse nationale, la RTNC, oh please, la Congo démocratique. Maman donc merci mingi zamba pambola yo pe abatale. Na nyonso osali commitment na yo, komi pesa ozalaki wana tous les temps. On s'arrase avec des émotions. On a beaucoup de tout le monde. Tu peux bien d'attaque, une heure de bas. Moi, on a ôté. Nandenge, on l'a quitté pour son engagement, papa n'a eu. J'ai grandi vraiment d'une façon spirituelle dans ma boucle. Na on se fait pour un engagement maman de quoi. Zambe a pambola yo. Zambe apesa yo mikolo epele na se ya moi pour que continue kosala nzambe ya lolo. Na bino nyonso bapapa na ngai bamama bayaya baleki bamembre nyonso ya fondation maison de secours na papa Arnold mobali ya Sarah na pesi merci mingi. Bokoba, atako, il faut qu'ils aillent tous os salela, zambe na lola, au fouti à la tunyoso. Merci mingi. Encore une fois, la pesi merci. Et l'autre à côté, c'est l'union, ils allaient vraiment. L'union, c'est l'union pour Faniwana. Zambe anangai, zambe na lola. Père Oyakelaki, les cieux et la terre, à Pambola Bino, à Pesa Bino, vous en reposant. Merci. Donc, on a eu l'occasion de sous, à Congo na Yesu. Merci. Et bye. Merci, Elisa Mwenda. Voilà, en tout cas, on fait le plus à la voix, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Pour cette question, en tout cas, merci beaucoup. L'image bien réalisée et nous remercions aussi Aïcha Okokor. Quand nous avons créé Fondation Eutawa. Merci à vous créer Fondation Euta et on a sauté à la bande de Sousou. Bazo et Sabato, Nabango, Nabango, Bazo Sumba, Yango, Naruka Kitepo Sawana, Nabade Kosina Papa, Ngape, Naboko Skanabo. Mais, Nabade Kolobaka, Nazira Tom Sousou, Ermangona, riche, on a Badaro Sumba. Mais, Namone Kezaki erreur,
pour osuma il faut pas osala millionnaire to riche parce que ceux qui osozela osala millionnaire ça veut dire que osungaka te parce que tant que obengaka na mokilo oke kozala millionnaire te donc na yango mpe ere na ye kin na 2020 décembre 2020 nzambe alingaki ala ya kin makambo siko nakutaki na kin nde namoni bana ntan mosusu mwana ya age nanga na nzela azosenga mbongo azomba liba azosenga mbongo na mosusu alukelo olia yango esalenga mawa namonaki ebile temps nga mpe natia loboko na likambo yango donc c'est ça pesa biso baobjectif ya fondation na yo ezali objectif ya fondation eza kosoutenir badevenu bapersone abandonné na bato nyonso oyo baza na posa ya lisongisi donc c'est ça voilà message nini ya suka poto sisi message ezaki na oyo atutisami na motema okanga motema te okanga motema te ndenge nga mpe nakangi motema te osoutenir biso ndenge natelemi awa eza te ke naza riche to mobali nanga aza riche toza jeune couple oyo todébrouillaka naza mère de 2 enfants na mbongo kaka ya moke oyo tozwaka na ndako na biso yango tosalaka effort ya kopartage na bango bazangi yango na osenga moko na moko boza bamaman ebi ke bamaman baza na motema ya mawa bosoutenir fondation oyo po ete tokende liboso en plus on a silisa na kozanga te kosenga lisusu merci na ngai ya liboso eba nzambe po ete ye da permettre biso tozala awa na esika oyo merci na ngai ya mibale ba mobali na nga vice-président ya fondation maison de secours mpona baencouragement na ye soutien na ye mpona nyonso oyo azosala andimaki vision na nga mpe asoutenir nga ya misato na osenga merci na mon père que les conseillers dans la fondation maison de secours pour la nyonso oyo azosala et puis par membre nasengi bino merci pour la confiance oyo bopesinga botali age nanga te soki naza sur oza bino nyonso mikolo nanga na kati ya groupe mais botiminga mwana moke nazala présidente na bino bopesinga confiance wana merci et puis merci na ba maman ya Esther na pesi bino tout merci maman Madeleine tous les mamans là-bas merci et puis merci encore na belle famille là pour la présence na bino pour la soutien na bino pe ya deli bino nyonso merci puis merci na Aisha okombola sur azawa abandele na biso na ebandeli ya likambo oyo ntina suka merci na bino nyonso na kati ya salle merci bozebele. Enfin, je vais me présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Et ils ont peut-être occasion. À Congo, je suis Aïcha. Micro. Hey, Gachbi. Bonsoir, Gachbi. En fait, merci beaucoup à tout le monde. Néboye, ça lui bien. C'est un projet. Oyo Sarah, avec son mari, ça lui a vraiment confiance. Avant d'un jour, un couple contracté, nous avons un projet. Il y a Fondation Nabisson Maison de Secours. En tout cas, je ne vais pas hésiter. Comme particularité, dans les plus gens puissent aider Dominique. Un problème et belé. On essaie un peu avec AOL, avec notre projet à émission qu'on est là-bas dans Moka. En tout cas, vraiment, c'était intéressant pour moi. Je me suis dit non, il faut que j'affronte Natala. Le paix qu'on a, on va quand même contribuer à ma idée et puis après à ma présence. Elle m'a dit non, Yaya, j'aimerais que toute le descente, je pose la sur terrain, en tout cas, elle peut intéresser à ma case. Avec beaucoup de travail qu'on a ici à Kinshasa, avec beaucoup des engagements, je lui ai dit non. En tout cas, pour moi, il faut compter sur moi. Je vais faire de mon mieux
d'être là tout le jour pour toi et pour la fondation. Là, vraiment, c'était vraiment au début la fondation. Quand elle a commencé avec ça, c'était pas facile. Je voyais comment elle s'est promenée pour ça chaque fois qu'il faut mettre question terrain. Elle insistait toujours parce qu'elle avait suivi aussi une émission que moi j'avais réalisée. Il y avait une maman qui n'avait pas une place à Ovanda. Cette maman, en écoutant qu'on en fait parfois avec ses enfants, mais Sarah, là, mon bal naïf, nous avons monté mon thème, qui va me place à Ovanda. Même pendant une année ou 2 ans, quelque chose comme ça, assis en charge. Moi je me suis dit non, pourquoi ne pas essayer quand même une chance de travailler avec elle. Une fille très polie, je plan de souvenirs pour la fille. En tout cas, Azalia qui montre que moi je respecte beaucoup, avec Mara toujours Yaya. Mon gars Nazara est mon péteuse, je pète des câbles tout le temps, mais je me pose autant de questions, comment elle arrive au moins, il y a au Kitsanga. Elle me dit très souvent, Yaya, avant d'être à Libakou, je lui ai dit, fais tout ce qu'il fait, parce que tu fais là, c'est déjà beaucoup. En tout cas, pour la couple, moi je me dis devant tout le monde, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, il y a Embélé. Avec ces projets, c'est un projet, moi je me dis, ces projets, ça vient vraiment de l'éternel. Hein. C'est un projet où c'est pas Nzambé. Pour na H, je ne peux pas dire son H devant tous les gens ici. Mais moi je pense que vraiment elle dépense beaucoup. Jusque-là, elle n'a pas vraiment de partenaire. C'est que moi je peux demander aux gens qui au bazar c'est vraiment touché. Bon aider un projet Oyo. C'est un grand projet. Il y a vraiment à Okokate. Elle n'a pas de millions comme vous avez dit tout à l'heure. Elle ne vend rien. Elle travaille comme tout. Pour te dire ma chance qui va pas tout le monde comment va travailler. Mais Sarah et Arnaud. Ça vraiment est fort dans Bango. Chaque mois, on va nous cabasse à la descente. La descente, nous sommes dans Bango, dans la CP là. Je ne sais pas si on va la fondation, on va sur place. On va témoigner, on va la classe, on va la condition pour accueillir, c'est bien. Elle dépense au nom. Moi, je l'ai dit, je n'ai rien à couper ça. Je sais que moi, j'ai pour te donner, c'est juste mon temps pour les alliés. Si je suis là sur place, je ne cesserai jamais d'accompagner le projet. Et aujourd'hui, quand je vois, elle arrive, elle me disait toujours, j'arrive, il y a pour la sortie officielle, il y a la fondation. Moi, je lui disais, ok, tu sais qu'il y a des déplacements. Elle m'a dit, non, il faut que tu sois là. J'ai fait de mon mieux, naïe. Et quand je vois tout ça, je bénis Dieu pour elle. Je dis qu'il y a un Dieu qui existe. Nous, toi, quand il y a galère, on va galère à la Nima. Même si on a rose. Mais quand tu vois un enfant qui n'a pas de comment on a moi la couple na bango bazo penser na bango à chaque fois, c'est que moi je vais dire à toi et à nous que les bons Dieu vous bénissent, que votre projet qui est toujours de l'avant doit avancer en gros. En tout cas, on va souvenir à qui on a journaliste, tout ce qu'on a découvert dans le bébé. Alors merci à tout le monde, que la fête commence, qu'on y a tourné là. Marie peut nous bonsoir. Moi allez, on peut faire ça dans ma vondoir. Il y a un fond de ma vondoir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, voilà, à 100 $, je pense que papa a déjà à tous ceux qui ont merci, maman, 100 $. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 100 $. Alors, voilà, est-ce que d'accord avec nous 100 $? Voilà. Voilà, donc je pense que merci à maman Josette. Alors, nous passons 50 $. Acheté à 50 $. 50 $. Voilà, 50 $, histoire de soutenir la fondation Maison de Secours. 50 $. 50 $. 50 $. Acheté à 50 $. Voilà, avant de passer tous les temps rapides, 50 $. 50 $. Vente publique. 50 $. Pour soutenir fondation, enfin que la fondation peut soutenir dans le gros sous 50 $. Je pense que 50 $, ça. Voilà, 50 $. Voilà, 50 $ pour soutenir la fondation. 50 $. Il y a tant que se connecter à longévité ou la innocence. Voilà, on voit quand même la maman. Voilà, on applaudit pour le moment, mesdames et messieurs. C'était un geste de mon cœur à 50 $. Voilà, merci. 50 $. Voilà. Plus chapeau et puis voilà, 50 $. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Voilà. Alors,
C'est 30 $, c'est clos et on descend à 30 $. Venez soutenir la fondation s'il vous plaît. 30 $. 30 $. 30 $. 30 $. 20 $, au moins 20 $. Venez soutenir la fondation Maison de Secours à 20 $. 20 $. Voilà, on applaudit pour la maman. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. En tout cas, merci. Et le bon Dieu vous bénisse à 100 $. Awen, en tout cas, merci beaucoup. Awen, voilà. Merci la chaîne Awen. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci Awen. Voilà, c'est toujours comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, une chaîne dirigée par Aïcha Okoko. En tout cas, merci. Merci pour ce geste. 20 $, 20 $, 20 $. Voilà, nous allons descendre à 10 $. 10 $. Achetez à 10 $. 10 $. 10 $. 10 $. Achetez à 10 $. On applaudit pour la femme des sœurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On applaudit 10 $. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à 10 $. Ok. Voilà. Ça pour, voilà. On continue 10 $. 10 $. 10 $. 10 $. 10 $. Voilà, merci beaucoup. Voilà, quand vous soutenez les orphelins, laissez-moi vous dire que vous vous connectez à l'innocence de votre vie. 10 $. En tout cas, merci beaucoup. Et enfin, 10 $. 10 $. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, voici les membres de la Fondation Maison de Secours qui vient acheter les cours. 10 $. Amen. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, 10 $. En tout cas, bel exemple. 10 $. Merci. Voilà, 10 $. 10 $. 10 $. Et nous allons descendre enfin 5 $. 5 $. 5 euros. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. 5 $. Leur vie fois les jours. Bande kombote. Bote lisusu. Oui. Na moni ba pepingai na oyo mwaso asala ko basi bazala. Parce que soki abondeli pona yo bakabweki tutu. Namoni bana na ngai na sepeli mingi. Ngai mama oyo atemi liboso na bino nazali mama ya bande belé koko bakoko belé. Bino nyonso tu bana na ngai bana bino nyonso tu bakoko. Merci beaucoup. Donc tu vois que ça pour le loco moko bizali kola to moni lokoti. Parce que eloko ezali. Ba to pesi merci mik tout d'abord na papa. Papa mobali ya Sarah oya biso mwa. Parce que soka ndimaki acha mokolo to ke Sarah kende pele Sarah keti. Kubiso bana kala bana mbali. Bana basi. Merci la merci pour la maboko. Le gola Sarah azali mwana mwasi moko humble. Boto sineba le bakay. Va mo atosa ka mobali na ye hanimi iyo tata. Le gola tininga la permission na yo nazokende en avant. Zambe ba lui la côté, zambe ti maboko. Sarah talangai. Sarah azali mwana bilaka. Yoko kombo na yo Sarah. Kombo na lo mingi. Ko ba peso kombo Sarah. Kozali mwana bilaka. Lokola yo bandi boye na bande ko na passe na bande ko baliki na yo na Congo démocratique eloko makasi kendika ya mibale la tamboli na mokote tozala papa René
coach tozali na mama Monique Tokula mwasi ya bwanya mwasi soki oza na bwanya parti ozokende bazomona ke mwana mwasi wana ele bien éduqué bala mpona bwanya oyo ozala yango bwanya elakisi ke so omoni mama atelemi avandi te yo jeune ozali wana omoni mama ye bala mpo otelemi basengo ete ke mama otikelanga non wala eza bwanya te biso tokola ndenge wana te bwanya wana ifo tolandaka yango likolo nyonso tosalelaka yango et surtout bana biso ya basi bozala exemple bandeko na bino ya mwasi Sara ndenge asalelo abaliso bamama na ye bakoko na ye na mosala monene azosala mpona kosalisa bandeko na ye eza esengo te eza esengo te oyo ozomona mwana moninga atemela balabala asengi yo afingi yo te abotoli mpe yo te talaka ndoki oyo yo ya tato na mama na yo te kodela nti mbata mpa zamba kopambola yo te soki olingi opesa pesa soki olingi otika ofinga ye te tika ye ya kotia mosala ya kosenga toujours pana nde nzambe akopambola yo sheti Merci beaucoup, merci. Maman Rikendo, maman prophétesse Koubari Katika Kayote, maman nationale Zawana, Rotiko Goété. Vous savez, tout à l'heure, nous venons de vous informer que nous étions là à la fondation Maison de Secours qui est coordonnée par Madame Sarah Chomba, voilà, donc Mukandila, voilà. Et nous étions là, nous avons vu aussi la présence de nos artistes, comédiens qui sont là. Il est là auprès de moi, lui c'est Gatsby le Magnifique, c'est un ami. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Oui, je vais bien, merci. Gatsby, je t'ai vu ici. Je ne sais pas, vous êtes arrivé ici parce que vous vous connaissez avec Madame Sarah ou c'est, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que vous puissiez être ici. Je suis venu en représentation, je suis venu représenter Sila Bissalou qui a été invitée. Elle a eu un contretemps de dernière minute, c'est pour ça que je suis venu la représenter. Donc voilà, c'est ça. Mais comment tu as constaté la fondation, tout ce qui s'est passé ici? Quelle est peut-être votre impression? En tout cas, moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Tu sais, Dieu, même la Bible nous demande d'aider, de venir en aide aux pauvres, n'est-ce pas, aux veuves, aux orphelins, tu vois. Et vraiment la Fondation Maison de Secours de Madame Sarah Sandrine Chomba Mukandila, en tout cas, chapeau bas quoi, je baisse mon chapeau, je me prosterne et je dis, c'était magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Comme Gatsby le Magnifique. Comme Gatsby le Magnifique. Merci beaucoup. Je ne sais pas, vous avez eu des dédicaces à passer? En tout cas, je salue tout le monde. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'aiment, je vous salue de partout. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, moi aussi mon frère. Voilà. Et là, tu es là, tu vois Malika Mania, bonsoir. Bonsoir Barési Baza, Exemple Télévision. Bonsoir à tous les abonnés des Exemple Télévision ainsi qu'à Malika Officiel TV. Et bonsoir Nabatoutou Bazolanda Bisso. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure et écoute à partout. Bato Bazota Bisso. En tout cas, voilà. Voilà, Malika Mania, madame très bien habillée. La robe elle est jolie. Merci. Voilà, tout le monde awa dans la fondation, madame Sarah, un mot par rapport à ma camion, ce qui s'est passé avant. Oui, vraiment, Fondation Maison de Secours, il y a madame Sandrine Mukandila. En tout cas, bravo pour l'initiative Oyo Barési Omoni. Soko Luki Ozela Osunga Batu, Koso Komina Webele, et Rosoyo Temps. Mais on n'a pas pambolo pour na geste ya muke Oyo Sanango O Kabulana Batu. Biso tout aux orphelins, toi na bateau ba dépana biso, toi na bateau ba kabila biso basunga biso, olamuki pe na tongo moboy, omonika muta benjo pe ya briska boy malika, toi on a besoin de soutenir yo, tu vois. Donc tous pe sa mingi ba félicitations na Sandrine Mukandila et puis pour na bateau balinga ko soutenir bateau, batamité malamu. Oh bazaraza na moi bidon huile nae, azana moi bidon mai nae, azana moi basket nae, moi loso nae. En tout cas Fondation Maison de Secours yango yo. To soutenir parce que c'est pas facile. Sandrine Aza peu jeune fille
akoki mpe kosala te tout comme mpe akoki mpe s'occuper na makambo boye te. Mais tant tomoni Sandrine c'est aza jeune fille lokwa biso pe mais azwi initiative ya kosala maison de secours mpona kosoutenir baveuve baorphelin baorpheline. En tout cas eza initiative moko vraiment ya bien. Voilà. D'accord, merci beaucoup Malika Mania. Voilà, nous continuons toujours avec la série de questions. Mais lelo na moni bango boye baye na sortie officielle ya maison de secours au nga naza fondatrice donc eza honneur. Donc c'est ça naza penza na enseigne. Mais comment tu vas t'organiser pour faire la poto awa? Est-ce que au tika bureau awa tout ça? Oui, na travail na ba membre na baza awa. Donc na ba descendre nyonso to sala na kozala te mais ba membre na baza awa naza na cordon naza na représentant na naza na chargé à logistique naza na secrétaire donc bureau na eza ana kin donc naza na société so na kei to zara toujours en contact na phone o yesenga to sala to solo yango ba bureau na baza. Mais est-ce que projet au temps nango eza pour combien de temps? Peut-être eza pour eza long eza projet oyo qui ne musika to za na date au limite oyebi que projet oyo un jour ko suka na date. Bon projet oyo e osuka mkozamba oloba isuka. Wow. E osuka mkozamba oloba isuka tant que zamba oloba isuka te e suka te. Mais tu sais pas comment on dit, on est déjà au coquille, on peut lancer message nini, matamité malon balon d'abso ba porter aide là-bas. OK. Ndenge na loba liboso, so ito sali nyonso bomoni feti batu baye masangeza biloro les ça te que trop ça ba riche, naza une jeune fille moins de 30 ans, tom sou na rôle âge na raté, mère de 2 enfants. Naza pe mariée. Donc naza na vie oyo ke il faut na kipe ndaku na kipe bana donc na sala pe mingi te. Parce que na une question pour mélanger ndé nini na foyer na activité oyo. Makasi ngo ezaka makasi zamba zo pesa biso. Donc nyonso o to sala ezaka zamba zo permettre. Donc so to sali bo za te pour to za ba riche. Ta ba riche te to za bato bazo débrouiller. Donc yango nazo senga na batu nyonso ba partenaire oyo boza na mitema minene ya kosunga fondation maison de secours yeyo tozoluka basungi bosunga biso ata na mikie oyo bomona na nango bosunga biso tosala msala oyo ezala pona gloire ya Sarah Chomba Mkanjila te mais ezala pona gloire à Zambi. Mais est-ce que projet o ezaka rapport na kosunga bana to eza kosunga mutu nyonso azana difficulté na vie sociale na ye? Ndenge peka na loba lisusu projet ezaka pona bana te. Eza pona ko soutenir ba demi-nus donc na kati nango bato bazo souffrir bato bazana bosenga na biso na ko peso exemple ya famille mo bo to sungaki baza ba orphelin te baza pe veuve te mama azaki malade mama azaki na bana na ye ngana ye ba te ke mutako ko bela maladi ya nzala mais bana na ye bazobela maladi ya nzala mobali na koma ndako ya malonga te ma ekotela bango donc to assistaki bango to lukeli bango ndako place ya kobanda kolongola bana na condition wana to meme bango biloko ya kolia to futi hôpital po na papa to pesi bango to tiki bango so bongo te to pesi bango fond ya koluka moyen ya kodébrouiller moni après na suka bakona na bavie na bango moko ya bien donc wana eza réussite ya monene oyo tosali déjà donc ezaka te po tosungaka bana tozosunga mutu nyonso oyo motema ekotutisama po tosunga. Voilà, question nanga eza suka eza koloba ke tomonaki na suka awe message me ya suka ekozala nini par rapport ya awe? Par rapport à Awen, message nanga ezalaka zamba pambola bango parce que descente na biso ek boso ya famille on a auto beta. Awen ebandi na biso na ebandeli. Et on a lobi na ebandeli na descente na biso ya liboso na contacta Aisha Okoko apesanga confiance ayana biso sisi ko azopesanga confiance. Donc na oloba merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour na ba conseil parce que ayebi Sarah musalo ozo salanga e fongolanga ba porte tamsu ya poto ba porte ebele azala tamsu na mama Olive e fongolele ba porte ebele yango na mimika bongo courage yango kaka ekende liboso o nga na osenga
na mokolo eloko associé ka nzambe mutu aleki makambo nyonso bato nyonso bakosangana awa kati ya mitema ya bato oyebi yango te mutu mosu osepela meli alie akei meli ya mosu libondeli ne na motema eza vrai te mpo lelo makambo ezoleka na mokili en tout cas nga na olinga opesaka confiance epa nzambe moto ya mokili ozwa noka déception eloko nga na osenga na madame Esther Sarah associé ka nzambe eloko tellement eza maison de secours elakisi ke secours na biso euta epai na yo te epai na nga te eutaka epai ya ye moko Yesu Masiya eloko aboye deja ezaka initiative ya bien biso bato toza pe pembeni to appuyer yango to poussa yango ekende musika nga nazalaki éprouvé mais tant nazwaki invitation ya Isha Okoko na ye moko mama Esther nalobaki en tout cas na ozanga te quelle que soit l'heure il faut kaka na koma na ibisa en tout cas félicitations maman nzamba lola o apesi ba idée à continuer toujours ba on peut bakozala na pona ko soutenir maman financièrement moi loso moi kaye moi ni pour bientôt la rentrée scolaire eza bana o aime so azata bikité eza bana mso ata na kaye te ata na sac te mais na que maison de secours association na nzambe nyonso ekindi malamu en tout cas plein de bonnes choses na maman Esther na ba yo bazo collaborer ne ba Isha Okoko na que bureau eza mobimba ngai mo pe na ada na bureau nga na kota caisse nga limi kota caisse nga caisse non même pas nga simba caisse bien nga simba caisse bien yango na yebisi na bato bozala na bo soutenir bientôt là c'est la rentrée scolaire il y a na bana msu bana maison de secours bana besoin bic bana besoin cahier omoni baya ba soutenir maman Esther eloko ekende munene lelo toza na 1 lobi tokoma na 2 mais mabiso pe na 3 mais mabiso musika akokisaka oyo eza posa motema ni nzamba lola sunga ye pesa ye mayele abakisa ngo lisusu eke liboso bayokanga kande na telemi bona yebisi bango ke bayokanga basoutenir maman Esther basoutenir ye balobani massivement nde tolobaka voter massivement mais biso to soutenir maman Esther massivement po eloko ekende munene nayebi ke boyokanga nayebi ke botalanga partout dans le monde bisika nyonso tu bozali babi loboko epesaka ezwaka oyo ekangaka ezwaka elo mote bimisa mpo nzamba pambolo nga kutu mokolo na ye na ye otala agine ti tondoso na telefone na ndamona agine te nga na mama na ye so nabotaki avasi a côté bagrossesse enlevé mais naboti mona age lokola ye yo nayebisi na bato wana basoutenir maman Esther ka nde balinga mimi ka bon fille de ouf basoutenir maman Esther nayebi ke eloko oyo lelo bato bamona ngo moke mais lobi nzambe nde moto ayebi en tout cas merci na baye surtout ba Hollanda oyo tobozala toujours derrière maman Esther eloko ekende liboso maison de secours kombo nano esonné bien maison de secours elakisi ke biso pe ba ofele mikolo soki po na ba ofele mikolo lisusu yo ko lipa na yo biso te. Ok, pas de souci, merci beaucoup. Maman Sarah Sandrine oyo aza na initiative moko ya bien ya fondation lelo tokutani awa d'abord po eza sortie officielle ya fondation maison de secours mama yandesumile nazali mama bipendo donc soki bobeteli na maboko bokitisa bono wa moke bobeta na mama bipendo wa maboko na biso tokuti mama na kosala nde namoni mama aza wana esalinga plaisir ate donc sortie officielle ya fondation ya maison de secours ya mama na biso Sarah Sandrine initiative d'abord yango wana nde parce que omoni baorphelin baorpheline bato ebele oyo tozomona bazali bato kosalisa bango me mama moko awuti na bamboka ya poto asala misala na ye
il y a pas binomo yebi via poto ndeza la mbangu mais mutu moko avandi na poto azokanisa bato baza na bakongo awa ayepenga asali fondation na osalisa baorphelin banani tout ça mama Sandrine mama Sarah Sandrine so bazali awa bobetele na maboko makasi bobetele maboko Aisha na website yo Aisha ukuko yana Aisha ukuko yana Aisha aza mwana ya Congo mais auti poto auti pe comprendre moi la réalité de ce ndenge na poto ndenge zomona si alimi kozala pene ya maman Sarah Sandrine a accompagné vraiment ma initiative naïe. Donc ils allaient parce qu'il y a aussi la réalité. Bato bele oyo tout le monde a kaka tozali na Congo tant que to déplacer na nté tout le monde a kaka ke ba bato ba poto wana ezape na ebele oyo basufaka mpona biso bato oyo tozala mbongo ya Congo oyo balalaka te bakanisaka biso balingaka bayeba ndenge bakopesa solution mpona biso bato bandeko oyo tozala awa soki omoni Aisha aza pene ya mama Sarah Sandrine parce qu'il a comprendre vraiment makambo ebele donc message ezali baoyo nyonso tozali awa tondima mpena kopropage message wana koaccompagner fondation ya maison de secours soki omoni ndeko moko aza na pasi ata yo oza na bisengo en tout cas faut toluka vraiment kosala ndenge nini tosala po toaccompagne bato oyo baa na pasi parce que lelo oyo ovandi wana ntango mosusu ekuti biso kutu na moma moko mpena tozolia mais eza na bato misusu na minute oyo journée mobimba eleki kaka ndenge wana azwi mpe eloko akolia oti eza ta mosusu na ndenge oyo ya kozwi ya moke oyo oza na yango mais eza mpe na motu mosusu abaluki abeti tour abimi boye azwi yango mpe te bandeko ngana oyesa bimi eloko moko moko mosusu nabimi na 51 na triomphale wana namoni baveugle baye wana bantoure ka phénomène esalanga mpasi nalobi ke biso oyo towana baproblème tomonaka ta mosusu baproblème oyo towana ngo eza suka ya vie mais siko aveugle oyo azomona te ape na problème moko oyo azokopesa solution te mais soki omoni mama Sarah Sandrine avandaka na poto azokanisa mpena ke bandeko moko balala na Congo bamonaka mpe pasi ezali te parce que oyo ye azwa ekoki na ye ezali mpona oyo ye azwa ayebi keke eza mpe na bato moko bazosouffrir soki vraiment tosepeli na initiative ya mama Sarah Sandrine ndenge azali awa na barelation na biso nyonso toza nango tosoutenir ye toaccompagner ye na bainitiative oyo aza nango ya malamu merci mama Sarah eza bapangola ye oza na mingi te mais ya mingi eza kaka motema ya kosalisa nakokai mpe koya te ntango namonaki ke ezali mpona kosoutenir baoyo bazangi yango wana nabaki mpona ye toka merci
Leleka bongo yeyo oyo bana bakoko ya mama bipesi nde basengela bani mama bipesi mama bipesi mère biu mère aleyo bobetela mère wana maboko makasi oyi yoka bana biso toyokaka na lisano boye metano omona bamere wana L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.